Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonsoir, bonjour. Dans mon opinion, so ya kolanda mama bijou na mkola lelo. Lelo nde tozoloba bo tozali le 30 décembre 2021. Mama bijou d'or na prometaki bino avant année esila na kozongela bino pona kopesa bato ba bonne année. Et puis pona koyebisa bato tomeka kosala na examen de conscience 2021 ezalaki ndenge nini 2022 tokokota ndenge nini. Mama bijou bomona naza vraiment un peu triste. Naza bien te parce que tu outil exposition de corps et à nono Jimbi. Maman bijou aza éprouvé, papa le kaba ananga akufi. Mais tellement le quoi na sita prometa ki bino na ozonge la bino pour na kopesa bino ba bonne année, yango bomoni ke na zonge bino pour na kopesa bino ba bonne année et puis to mekanan ko vanda, to meka ko sala examen de conscience 2021 izala ki ndenge ni 2022 to tambisa ndenge ni. Maman bijou a souhaité mes condoléances na batu nyonso to babongisi batu na bango na 2021. Lokola biso to bongisi nono, en tout cas courage na famille mobimba de ma part. Parce que ngapi naza di nombre aza papa le kiabana nanga. Donc bon anniversaire na mutu nyonso to auti ko fêter anniversaire na ina décembre to bandana bidor Jimbi, bon anniversaire na yo. To komi na Dadou Mossi. Bon anniversaire na yo à partir à Congo. Au Botama le 28 décembre, dès que mon tantine Élysée, moi c'est Adéric, moi c'est na Suisse. Bon anniversaire na tantine Élysée, maman ya Bantoni, maman ya Mathieu, maman ya Lorienne. Bon anniversaire na yo, c'est meki ya moto. Bon anniversaire na mutunya surtout au abanda to bandaki déjà na janvier, tito comme na décembre, bon anniversaire na bino. Et puis mes condoléances na mutu nyonso tout oyo abongisaki mutu na année oyo surtout na maladie oyo ebimi maladie oyo toza nango ya ba corona. Merci Seigneur na batu nyonso tout tobelaki maladie wana et puis tobiki nzambe akumisama. Mama bijou don nalinga akoloba bozoka mungu na ngeza bien te parce que toti kolela to mekana to vanda to mekosala examen de conscience to mekana ko vanda ko kanisi loko nini ya mabe. Oyo tamusu to wande kosala na 2021 oyo ezali bien te pour la santé na biso oyo sepelisa ki peta musu batu te to meka to vanda to sala examen de conscience to kanisa ndenge nini 2022 e kokote la biso parce que vidéo esalami le 30 na kolekisa yango le 20 na kolekisa yango le 31 to tikalika na ba quelques heures pour na 2021 e kindi 2021 mama bijou do na lobaka année soki si to lobaka ki année 2021 ezalaki mabe ezalaki boy na lobaka lisusu eloko eleki bonne santé ezate parce que yom tozo loba 2021 elekaki mabe 2021 elekaki boy oyebi 2021 ndenge elekaki 2022 oyebi te ndenge nini tokokota parce que ezala bandeko mingi ndenge touti kobungisa nono na fin de l'année boy ezala bandeko mingi bakanisaki ke 2021 ekosilela bango malamu mais bakomite nangano yo ndeko oyo ozotalanga eza hasard te ezali eza ka ngolu eza na bolingo nzambe nde tokomi na ngonga oyo en tout cas il faut kokumisa nzambe parce que mingi na biso bakanisaki bakokoma bakomite biso toleki ba oyo basili kokufa na eloko moko te toleki bango vraiment na eloko te toleki bango na bolamu te toleki bango pe na mabe te mais eza kaka ngolu eza grâce oyo nzambe asalinga na yo yango wana pourquoi pas kokumisa ye na bamoma oyo nga mama bijou do nazokumisa ye parce que grâce ya nzambe nde lelo bomoni lisusu na ye kosala video oyo nzambe vraiment akumisama merci beaucoup na ba bienfait na yo continue kosala kaka bongo tosimba nzete tokoma bakoko tokoma na ba 90 tokoma na ba 100 pourquoi pas ba 110 tomema bakoko ilenge ya mokili yango wana nzambe apesa longue vie abatela biso na ba famille na biso mobimba mutu nyonso tozotala mama bijou na moment oyo na souhaité yo kaka ba bonne santé 2021 esili toyebaki yango na mabe nango nyonso toyebaki 2022 en tout cas toyebi te totika ngo nyonso tuka na maboko ya nzambe mama bijou do na lingi koloba lisusu année ezosila tomekana ko se corriger tomekana kotala ba santé la biso eza na bandeko mosusu docteur apekisa yo komela cigarette te omelaka na yo kaka
docteur apekisa yo komela bière te okontinuera na yo kaka komela. Docteur apekisa yo kolia kata mosusu mungu ebele te mo continuera kolia kaka biloko ya mungu. Docteur apekisa yo ba biloko mais ozo continuer kaka kosala yango. En tout cas ndeko zala mayele vie eza kaka moko parce que docteur nzambe mutapesi mayele vanda vraiment kanisa makambo nyonso to docteur apekisa kinga nazo continuer yango kaka tika parce que eza na litomba te. Eza na bandeko mingi tokumbaka voiture oyebi ke na volant tango ozokumba voiture epekisami masanga mais yo ozalaka kaka omelaka kaka masanga ozwi volant okei. En tout cas ndeko nanga oyo ozotalanga si contrôler zala sage soko za na volant oyebi ke kopusa voiture komela na alcool te biso ba otomela alcool te esalaka nini esalaka nango eloko te. Eza na ndeko mosusu lisusu omesala na yo kaka ata mosusu na volant kosololaka na batelefone oyebi ke police apekisa yango ezalaka bien mpo na biso moko asala yango bongo mpo na biso parce que eza très dangereux kozala na volant et puis oza kosolola soko osalaka yango okutani na video ya mama Bijou lor tika tika do babiloko ya mike oyo ta mosusu oyebi ke nazosala yango eza mabe mpo na santé na ngai nazosala yango eza très dangereux mais tozokontinue kosala tozala vraiment mayele na 2022 tosala babiloko ya bongo te ntango naza na volant obengi nga na kozwa yo te obe soki namoni eza appel eza urgent oparke voiture osololi na telefone na yo osilisi okei ndenge moko mpe kaka oyebi ke naza na nga na volant bapesi yo bien komela te obomeli ka ndambu parce que naza na volant to se contrôler avant moto aya kocontrôler biso. C'est ça oyo mama Bijou lor alingaki aloba kaka moke yango wana et puis koyeba kozala bien na kati ya libota yo mama vanda kanisa na 2021 nasalaki nini ya malamu mpona bana nanga est-ce que amour harmonie mona ninga naloba yango wana harmonie ezalaki na kati ya famille nanga nazalaki bien na bana nanga tout le temps bazalaki na besoin nanga nazalaki wana topesa bana na biso ba affection tovanda bien na mabota na biso mwasi zala bien na mobali na yo mobali zala bien na mwasi na yo parce que vie nyonso tu yango mama Bijou lor nga nalobaka lisusu mwasi aza camarade ya mobali na ye soki boza couple il faut bozalaka toujours bacamarade parce que na couple soki boza lisusu bacamarade te eza lisusu couple te il faut bozalaka bacamarade il faut bozalaka uni il faut bozalaka même morale parce que soki boza même morale nde bokokoma botambola bozala malamu mama Bijou alobaka lisusu soki bato mibale bazotambola ezosimba te basala nini bakabonaka avant totambola tozala esika moko il faut tozala même morale totambola ezala na couple ezala na niveau ya bakamaradi tozala bien tofete bafete malamu babonane na mutu nyonso oyo ayebi mama Bijou na oyo mpe ayebinga te. Mama Louise mwasi ya papa Ndoya na Noël nabosanaki kosuete yo babonane na yo bonane na mutu nyonso to ayebinga parce que bosi bozwaki bamabanga na bino na video oyo outi koleka bonane lisusu na Onate la chinoise olobaka na bengo soki komoni nayebi na mate Onate la chinoise na ore babonane na yo parce que bato badeklaraki bango wana mama Bijou na yoki libanga langa te bonane na yo nani yango lisusu soki libanga te badeklaraki pa mama Bijou o pa deklaraki te tosote kaka. En tout cas bozala bien tofete bien tozala bien na bana na biso mama Bijou lor alobi nazara na kaka mpona bino oza na besoin mama Bijou lor alekisela information na niveau internet kohésite te je suis là pour vous oza na besoin mama Bijou lor asalela publicité mama Bijou lor aza wana na kosalela publicité ka ndenge kolinga ndenge nazosalela ndeko na biso oyo apesinga nasalela ye bapublicité ya maison de passage na biso oyo eza na Matonge na Irebu A37. Merci beaucoup na mutu nyonso to apesa biso confiance bato bozokei na appartement na biso nzambe alola apambola bino mama Bijou lor alobi il faut que soutenir mutu soki azosala mosala na ye omoni ki mosala na ye eza malamu olio banda ko bude olio banda kosala batémoignage ya mabe yaka soutenir mosala na biso mama Bijou lor nga nalemba biso tolembaka na biso ba conseil te chaque fois tozoyoka ba conseil déclaration na yo conseil na yo na ndenge malamu tokoyoka yango mama Bijou lor alobi eza bato mingi bayebaka kopesa moninga conseil te ozobenga moninga ozopesa ye conseil ozosala neti oza kotumola ye la sikoyo baconseil ya bongo nga nalinga yango te yango eza na bato mibabake mama Bijou lor alingaka reproche te non
nalinga reproche mais yeba ndenge ni osala nga reproche parce que nga napesa amutu reproche pamba te na ndenge ke nayebi ke so nazopesa reproche ifo nayeba ndeni na kokota mpona nakoma ntina place oyo nga nalingi kokoma eza bato mingi bazala so azopesa reproche ayeka pum asente ya créature asente ya tumolio yango siko nga bato ya bongo esimbaka te en tout cas naza wana mpona bino oza na besoin okende vacances na Congo contacter mama Bijou d'or na talo malamu na talo mokie ozala jamais dessus parce que l'appartement na biso eza wow eza kitoko toza na problème ya courant te toza na problème ya mai te lisusu nini merci beaucoup na notre président Tshisekedi na ligne oyo tieli biso wana ya malamu na kauka en tout cas biso to bénéficier nango tozwi ligne moko ya bien à part départ unique oyo tozalaka nango batieli biso ligne moko ya courant donc courant côté wana Yerebu Mobimba côté na biso wana nyonso te bandokende lisusu te mama Bijou d'or na sala donc tosala réservoir ya mai oyo tokoki kozanga mai te donc toza wana mpona bino oza na besoin okende congé contacte nga oza na besoin ya voiture à location contacter mama Bijou d'or toza na boutique na biso oyo pour le moment vraiment ezo marché malamu te parce que nanu tosala elongo publicité te nanu tokomi eloko te yango wana pour le moment mutu avant akende na boutique il faut azwa contacte pa mama Bijou d'or na kobenga bato bakofungolela yo osomba eloko mais kala mingi te ekokoma vraiment ya mutu nyonso parce que tokosala yango publicité tokokoma kombo nango tokosala vraiment oyo ifale esala mpona bato bakotaka basombaka biloko et puis toza komodifie yango ndenge moko mpe lisusu na restaurant na biso oyo ekofungwama kala mingi te normalement ifale efungwama na décembre awa mais efungwami te eza na mwa retard moke parce que batravaux nanu esili te bokomona restaurant na biso tokosala place ya bien oza na mwa anniversaire na yo eza na mwa 15 personnes 10 personnes 20 personnes contacter biso okozwa place na yo ya bien oyo kosala fête ekoleka malamu oza na besoin mpe biso tolamba tosala traiteur ya bien bamama baza wana babanda kolamba osepela vraiment parce que tozosala makasi kaka mpona servir bino po bopesaka biso confiance et puis restaurant na biso ozala bien vraiment na bato babanda okita Congo à partir déjà ta mosusu ya bafévrier awa ekosila nango toza na retard apesa bino publicité ya décembre mais esimbi te à partir ya février bokokita bomonaki restaurant na biso ekosila et puis boutique na biso ekozonga à marche et puis tozala wana vraiment kaka toujours mpona bino toza kaka mpe mpona bino bobenga mama Bijou na numéro oyo eza na suka réserver place na yo avant mama Bijou d'or aloba réservation tout avec l'argent soko opesi mbongo te moi to réserver lo place eza te olobi nango na monoko soko obengi lisusu place ezali okozala na chance mais soki moto abengi liboso moto apesi mwa acompte na ye moto apesi mwa la moitié ya mbongo na ye nde wana nde tokoreservele place ata pendant une année tokobombela yo kaka toujours place parce que biso totravaillaka avec date ya kokita ya mutu na date ya retour ya mutu nde mama Bijou d'or aza kotravaille sur ça mama Bijou d'or alobi nde mosala mama Bijou d'or aza na matanga mama Bijou d'or aza éprouvé moyen nasala video nanga vraiment molai eza te nalobi kaka to se contrôler totala baerreur nini oyo ezalaki na ba 2021 2022 tokokotambwisa yango toujours malamu mpona santé na biso to se contrôler biloko nini toliaka surtout soki age ebandi kokola contrôler eloko nini oza kolia contrôler eloko salela eloko nini oyo ta mosusu médecin aloba na yo kosala yango te tika parce que vie eza kaka moko mama Bijou alobaka na bino lisusu eloko eleki bonne santé eza te nga nazalaka ata naza na nga na mbongo te naza na nga na eloko te donc soki d'abord nake déjà pas médecin napesi liboko na nga médecin amoni ke tout est ok en tout cas nayebi te ndeni nakumisa nzambe parce que eloko eleki bonne santé eza te tozala toujours lokola mama Bijou kobatela santé na biso kozala toujours biso mama Bijou abandaki komela mingi liboso na bandaki komela koka mingi parce nazwi bouteille ya koka ifo nasilisa yango tout et puis nandomela coca-cola so nameli yango mpe sila ntango naya komona ke eza nango mabe ezodétruire santé eza bien te pourquoi mama Bijou akoma na ye moto aba te tellement nasalaka makasi namela mai mais nakoki kokosa bino te nazala vraiment moto ya mai te nazalaka moto aba te namelaka te trop tuna médecin nanga alobi oui c'est bon et ça va eza déjà c'est bon namelaka te trop mama Bijou amelaka alcool te depuis nabotama ti lelo namelaka alcool te nalobi te ke moto azomela alcool nde eza mabe non balobi eloko nyonso tu ezala excès te soki eloko ekomi excès
esalaka vraiment ezalaka malamu te to doser biloko lokola bamungwa to doser bacycle mingi na nzoto tosala vraiment effort ya kobatela santé na biso parce que yango nde motu ça important. Et puis pour la éducation ya bana na biso bamama il faut tozalaka toujours makasi. Mama alala lisu moko ya kokangama lisu moko polele. Mama ya bana alala te alala lokoso elika munini. Mama bijou alala ba 4 5 ans de ponge ye parce que na lingana na vana lala na moni bana na eli bana nga ba position surtout bazali nde motema na nga ekiti ndi na lali ponge. Mama ya bana zalaka toujours veiller kotala bana na ye place nini baza kokende. Mama ya bana zana toujours pour pesa tozana toujours pour pesa bana na biso conseil pour ko conduire bango bakende nzela ya malamu. Ndenge moko pe mwasi soza na mobali na yo sala tout mobali na yo azala malamu, sala tout mobali na yo azala heureux, sala tout mwasi na yo azala heureuse. Moi mobali zalaka toujours côté ya mwasi na yo kolingaka te ki bakretaka mwasi na yo, kolingaka te batumolaka mwasi na yo, kolingaka te esika yo ozali ta mosu bazofinga mwasi na yo. Tozala bien na bacouple na biso, tozala bien na bafamille na biso parce que vie nyonso tu yango. Mama bijou doit nalobaka lisusu nga na sanoyaka te parce que navandaka bien na bapeti na nga tokokozala na fete biso moko kaka na kati ya famille et puis eoleka nango malamu parce que nayebi nde nini tovandaka na kati ya libota na biso. Donc, on a zaki nango ya posa ya koloba yango wana ba mama tozala toujours éveillé topesa bana éducation malamu et tozala bana bazala raté ki bana poto bana boy non bana poto malgré toloba yango parce que biloko mingi ezala automatique parce que bakoli babotani mwana tamso azokoka kozala ko approcher mingi tamso na batute parce que azala mentalité mingi tamso ya bandele babiloko ya mike wana ekoki nango kolongwa te parce que eza automatique. Mais babilo mususu esalamaki bana mususu bato mwendo ezala okutani nini na nzela koyebi ye mpenza malamu oyebi mama na ye malamu mwana wana mpona peso mbote mwana wana mpona approche apesa ta bonjour tanti ezalaka pasi. Il faut kolakisa mwana kopesaka bato mbote nga naza na bana naza na moko aza kilo mpona kopusa na kopesa bato mbote mais eza ndenge na ye parce que nga moko mama na bango nazalaka bongo mais eza na bamisusu vraiment bana nga babandaka bato mbote bana nga bapesaka bato mbote bana nga baza respect na beti tolo te mais mokili elobaka nango yango wana tosalaka makasi kopesa bana na biso éducation bana na biso bazalaka bien na bato bana na biso bapesaka bato mbote eza vraiment très important parce que soki mwana okutani na mokolo opesi mbote te esalaka bien te nga nayokaka bien te nayokaka yango mawa. Et puis maman oyo boboti bana mibali lokola mama bijou en tout cas toyeba ndenge nini tokoki koconduire bana na biso na avenir na bango parce que lelo mama bijou nakutani na likambo moko voisin na nga awa ya mwana mwasi abengani mobali na ye polisi ya ye abengani kana mwa sakodo na mwa chassa poubelle mike esalinga pasi etake mama moboti toyeba ndenge akoki koedike bana na biso mpo biloko bongo eyelaka bango te mwana mobali fo ozala mobali mwana mobali ntango ozovanda na mwasi no efa sentir ke donc sans mobali na nga na eloko te epesaka poids linga mpenza ke ndako mwana mobali linga mpenza ndako wana ezala ya yo mobali mwasi mpenza azala na mo te ndenge bamama na biso bazalaka na Congo basi oyo bozalaka ke bobengana na libali na bino na bachasse ya bapoubele na banini ça fait mal parce que toza bamama eloko ya bongo euti kosalamela nga lelo nalobi no nayoki mawa etaki mama etaki moboti nalobi te nzambe fasala nga grâce bana nga bazala mibali bana nga bazala basi te mobali fo zala mobali fo mwasi na asantaka ke soki oza te vide donc mobali mpenza ifo ozalaka ke neti batata na biso ya Congo nde bazalaka oui bazalaka vraiment ba vrai papa. Donc wana eza nango kaka conseil mama bijou do alingaka apesa parce que tozobanda ane ya sika ta mosusu eza na ndeko moko boye koyoka mpe video oyo oza na ka wana ki mobali mwasi akoki kobengano lelo obimi na chasse à poubelle obimi na mwasi akodo ça fait mal eza vraiment mal sala makasi bongisa vie na yo sala makasi ezala posé mpona mwasi aye apesa yo respect. Mama bijou alobaka mama bijou apesaka ne kaka conseil bofete malamu tozala biso 2022 ekotela biso malamu naza na kondima ke ekozala ane ya bavictoire oyo nyonso to ezalaki ya kokangama eza kofungwama na minute oyo esika nyonso to ezalaki blocage efungwama tozala toujours bien baprojet nyonso to tozalaki nango oyo tozalaki nango na posa ya kosala na 2021 tosalaki te na 2022 tosala yango soki tozalaki sans projet 2022 tokóma na baprojet donc balobi
tolukaka na biso kaka tika koluka parce que nzoto oyo eza eloko pamba lelo komona nono boye j'étais vraiment découragée et puis je sais pas natali nga abi nzoto eza eloko pamba nzoto oyo initi tosalaka fier tosalaka na biso fier parce que eloko yango elongwaka na mutu et puis tosalaka baprojet ya balong terme parce que nzambe alobi mpe kaka ifo kaka koluka mais ça sert à rien ya kokaskade mpenza makasi bosalaka na bino lokola mama bijou nga na kaskadaka te ta mosu bomona bato bomona bobi mama bijou akaskadaka mama bijou asalaka be non na kaskadaka te moto ayebi mama bijou alalaka pongi ti 12 heures mama bijou na force à vite eyaka na okaka na ndenge mo ya pete na force à vite na force vi na belle attention nasalaka place oyo nasali oyo nakoki nayebisaka bino lisusu mbangu nde pema nga ndako so na bino otonga ngo 20 ans na otonga ngo mpe 20 ans na kima mbangu te nasala concurrence na mutu te na otonga memilingi te na otonga inter te na otonga ka onga la okoka parce que je sais je peux pas na bima libanda na bana luka soki kayu moko boye soki musala moko boye de banda tongo ti soki nasala 5 fois 6 fois na semaine soki na journée pana luka mbongo non na osala ngo te na force à vie te na bima la vie na ka malembe so na zui te na vandi na nasala ba projet so na moni ke kota projet so bimisa mbongo ebele kote musu na sala neti na frede mo ba dépense priorité ezalaka na lia bana nanga balia et puis na bomba nzoto nanga ta na mo elamba boye ezanga tata elamba ba 9 € na olata nanga nazalaka nanga exigeant te soki ndenge nini te afana mema saki fo saki ezalaka kaka ya ba 3000 €, 4000 € non saki kaka so eza kitoko na titie na lipeka na memina elamba so eza kitoko na latina donc mpona olobaki mama bijou force à vie na été mama bijou osala vie na ye malembe mama bijou atika nzambe asala parce que sans nzambe mobulu to forcer ba vie na biso te mokili oyo vraiment eza vanité de vanité de vanité mama bijou alobi ntango namoni nono namoni mokili pamba mama bijou dor alobi lisusu mama bijou azala na problème ya motu te nalingaka kozala na problème ya motu te mama bijou dor akimaka nde baproblème na kimaka baproblème côté problème eza na ya lisusu te côté oyo naemoni ke bolinga yanga te na omonana te eza nango mabe te eza bien eza mpe mpona komibatela kose épargne poison ekoma nango lokola likala mosusu moto mosusu akoyina ye osala ye eloko te ayina yo kaka sikoyo soki namoni ke place wana balingaka na bango nga te pourquoi naya eza te ke mama bijou dor aza mabe non na évitaka baproblème na kimaka nde baproblème tozala bongo so omoni place mo balingaka yo te 2022 c'est retiré so omoni place mo nakendeke ezopesa nango nga litomba te ezalaka nango bien te so nakei nazalaki na imere bien nakomi kuna imere nange ebebi nake mpona nini so nakei kuna nakuta bato bakotumolanga na oswana na ofinga na osala mpo naswana te nafinga te naloba mabe te natutisa bato libaku te navanda elingi kolakisa te ke motu aza mabe mama bijou dor akimaka baproblème mama bijou dor alingaka place ya mabe te mama bijou dor alingaka place ya kimia oyo namoni ke soki nakoti ntina kobima naza nanga à l'aise okobanda omonanga mpe chaque jour nazongi lisusu na jour mosusu ndeko moko bamonaka nga na matanga amoninga mpe na olamba mikate abi bijou mpenza alingi we bijou mpenza osaelo mikate bijou mpenza oui parce que na se sentaki nazalaki à l'aise na se sentaki nazalaki à l'aise soki kutu kolala kuna ata une semaine akokei nanga kolala kuna parce que na se sentir ke naza à l'aise donc mama bijou dor alingaka place oyo aza à l'aise place oyo naza à l'aise en tout cas nakoya nanga place oyo naza à l'aise te nakoya te eza mpona dignité na nga eza mpona komibatela eza mpona koboya komitutisa parce que ntango nakokende kuna na banda komitutisa bamabaku nakokende kuna nakomi koyimayima nakokende kuna batumolinga ou bien nga nake natumoli mutu ça sert à rien malamu navanda nafinika nanga kowete elingi koloba te ke mutu aza mabe to se contrôler na biloko ya bongo place omoni ke esimbaka te vanda na yo kozala na problème na mutu te parce que mokili eza nango na ntina te kolalaka na bakanda ya bato te koyinaka mutu dale vidi te ovandi kaka boye oyina nango kaka bijou pamba boye asala yo eloko te nyonso twana totika kobetisaka
totika komi loka biso moko ovandi kaka kokangela moninga guti asala eloko wana tena likambo nini kolala na baproblème ya bato pourquoi so omoni kaka bijou na tv olingaki ete omoni kaka bijou na tv olekisinga mpo olinga yanga te na raison nini to se contrôler 2021 toyebaki yango nde nini elekaki 2022 toyebi te nde nini ekozala yango wana mama bijou do nayeka mpona kopesa bino bonne année année ezosila tozala malamu 2022 mpe ntango tokobanda nayebi ke ekobandela biso malamu toujours kaka losambo okoti ozwi bana na yo bosambeli 2021 toyebaki yango ndenge ezalaki 2022 ntango tokokota tozala toujours biso oyoka mwa makelele mbo azali awa na se ya bimalamu mbo abima nanu mama bijou dor alobi intégration nalakisaki bino na 2020 nano na Noël nalakisaki bino mbo ala biso na bonne année nalakisi ete eza kaka baintégration mama bijou dor akomi na mbwa mwa progrès esalami mama bijou dor aloba malembi parce que tokimaka mbango te mbango vraimen nde pema donc mitema eza ya kozoka tozoki donc nono azalaki cher mpona biso nyonso azalaki cher mpona mama bijou parce que naza na basouvenir ya bien so lelo navandi boye nabandi kokanisa amarkanga na vie ntango nabota ye mwana nanga suka azalaki nakoki oloba parmi babesoure nango badoci balobaka parmi bavisite parmi babesoure na nga oyo badoci balobaka parmi bavisiteur oyo mama bijou dor bandaki kozwa nono azalaki premier donc visiteur na nga ezalaki nono ntango na bandaki kovanda na Pafendor bana azalaka soki awuti kotambola akitelinga wana awuti kobota siko tozalaka biso mibale na babebe bana bake classe ya kolamba ezali na lambi tolie ndenge moko mpe kaka na hôpital nono bandaki koya mingi ba 17h soki akuti déjà ndenge batiaka table wana ngai naye tokovanda na fraîche tovandi tozolia na biso basalade tozoseka tozosolola donc naza na basouvenir ebele so totali bongo tozongi suti ntango azalaki nano na mwasi na ye ya mondele naboti so toleki tobima natikela nono bana nono azalaki na mbwa na ye donc akoyedenga na kotikala na bana ntango so nake Belgique atikali na bana na ye po aza papale azalaki papaleki basouvenir ya bien mpenza eza bien eza vraiment ebele natikala kozwa ye na mabe te mpo balobaka kaka ke soki moto akufi akomi malamu surtout nga kote ya bapapa leki bapapa kulutu kote vraiment ya bana mibali nazalaka na bona baproblème te ndenge mo mpe na batata mwasi nazalaka na bona baproblème te mama bijou azalaka na problème ya motu te donc nono azalaki cher mpona mama bijou yango mama bijou dor lelo vraiment nakoki kosala émission te tozalaka toujours malamu courage na motu nyonso surtout oyo azoki lokola mama bijou dor alobi à la prochaine tofete kitoko tozala toujours bien bafeti elekela biso malamu bapekisi mpe biso bapetard tokobeta petard te 2021 donc eleki biso kaka na système ya bacorona na bandako na biso bato tobelaki bacorona oyo 2022 nayebi te surprise ya nzambe soki ekozala ndenge nini me mama bijou dor naza na kondimaki surprise ya nzambe ezala malamu ke nyonso mpe koleka malamu bana bakoli bana bakomi kobala donc tokomi kobalisa yango ifo tozalaka toujours bien parce que mwana nanga akoya kobeta porte tamso na ndako moko boye bakangeli porte okokota te parce que mama ya bino azalaka bo nzoka mama ya bango azalaka mama malamu très bien mama malamu mama bijou dor akokaka nde esika ya mabe te esika ya mabe nakokaka yango te nalinga esika naza nayebi ke oui tout est ok malgré balobaka lisusu ke apparence trompe moto mosusu ota mosusu alingaka na ye yo te me azolakisa yo gentil sikoyo eloko bonga nde nalingaka yango te parce que nakokaka kosala hypocrite te kala kutu nazalaki so nalingi yo te en plus ata halo apamba oyo te mpona kosala vraiment kosalaki te bato mosusu bazalaka alingaka yo te akosala hypocrite
kala soki ezala lisumu soki pe lisumu wana nga na kozwana nga ngote parce que na sala hypocrite te soki na lingi oto mona peza face na nga na linga na nga yote donc c'est ça Maman Bijou d'or na sala hypocrite te yango wana nazala toujours bongo so esika na lingi te na oya te matanga soki na yebi vraiment il faut na ya parce que likambo matanga donc toyaka kaka ezala olinga nga te ezala olinga nga iso na yoki yo naza na temps ou bien Maman Bijou aza na Deutschland omona nga c'est tam subo moni nga te tam suna yoka ki na ngango te parce que nga téléphone na ndako na nge benga te téléphone na ndako na nge benga te nazwaka téléphone na bato bazoluka appartement bato bazolika ba voiture à louer nde yango wana nde mtetonda chaque fois ezaka bato ba Londres bato ba États-Unis bato ba France ya ba Belgique partout il y a Allemagne mais pour la vraiment téléphone na Maman Bijou d'or ebenga tam su mutu mo yoki nouvelle ayebisanga ezala vraiment moi passe yango na tam su mona ki makambo mingi Maman Bijou d'or ayaka te eza vraiment mingi tam su na volonté na ngate tam su nazalaki vraiment mal informé ou bien nazalaki informé te yango tam su pe na yaki te na lingi mingi babona nde na mutu nyonso oyo akotala video oyo Maman Bijou d'or alobi tozala toujours biso to se contrôler na makambo nyonso to ezalaki mabe surtout bato bazana ba problème à la santé Maman Bijou d'or abeta anxiété so ba pesa o kisi mela kisi so ba le docteur aloba na il faut mela kisi ce docteur apekisa yo lokola tika ko sala te donc yango wana nde Maman Bijou d'or alié vraiment ko beta cité na vidéo lelo parce que na yebi na bato mingi bazala bongo docteur apekisa ye masanga na continuer kaka siko place abongo ninga na comprendre ate kolingi nini parce que mokolo okufa opesa bato kaka pasi donc malgré liwe eza nango kaka mpona motu nyonso tu ezala orespecte bamibeko ya docteur okufa kaka mais to respecte kaka parce que docteur aza nzambe moto atia ye docteur aza nzambe na biso ya se soki apekisi yo eloko tika ndenge yango mpe bana so bapara na yo bobosi na yo azopekisa yo eloko boyokaka parce que biso tomona moi liboso na bino makambo nyonso tuta mosu yo ozolinga kosala yango lelo nga nasala yango kala nasala na ngango so siko nango mpe so conseil ozoyoka te mobulu babonane na motu nyonso tu bamosi tu esika bozali babonane na bino Maman Bijou d'or nalobi soki otalaka bavideo na nga nano sabona te en tout cas naza na besoin un plus na yo tielaka nga bacommentaire tielaka nga bajeme partage video oyo mpona esala Maman Bijou d'or bien bakombola bino nyonso tu mwena tanga te parce que boza ebele Maman Bijou d'or naza vraiment abattu naza donc je sais pas naza vraiment nazoki mingi na kati ya motema na ngai yango mwena pesa bato na bwaka bino nde na bwaka bino te bokende te bozala wana toujours na kozangisa te nde kotiela bino bapublicité ya maison de passage na biso na tiango na suka oza na besoin okende Congo contacter Maman Bijou na numéro oyo komona na bapublicité ozala journaliste nalingi bino mingi bambula sika tokota malamu nzambe abatela nzambe azalaka toujours na biso parce que Maman Bijou d'or alobaka lisusu eloko tu tolobaka yango nde esalamaka tolobaka toujours makambo ya bien mpona biso topesaka tolobaka makambo mabe te nga naza boye nga na kobonga te nga na kokosala boye te okokoka lobaka kaka makambo ya bien mpona yo surtout kolobaka makambo ya bien mpona bana nga bakozala boye esika nga nakomi te bango bakokoma nasombi soki eloko boye te bango bakosomba nasali boye te bango bakosala donc yango na nde makambo soki ozoloba bongo nzambe akotia liboko omona makambo to bandoloba ebanda kosala ngai nyonso tuna lobaka esalamaka nango donc merci beaucoup na tata nzambe parce que ozalaka toujours na côté na moi bye obiso nyonso na bilore butike tokota na biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokota na biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso
toza na appartement oyo ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matoke toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.